Ingeta, 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 la famille, bokota, 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 bokoto, 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 dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, bandeko nanga, kolala kolamuka, na ya moto moto, kolala kolamuka, na ya somo, kolala kolamuka, na makambo, kolala kolamuka, na affaire, kolala kolamuka, na dossier, kolala kolamuka na makambo ya moto, makambo ya kobangisa, makambo ya kosala pasi mingi na motema. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba onyoso ya sika. Kande tobete la kabino masolo boyeyi boyeyi malamu bande konanga chaîne na biso ya Kisongi Songi officielle. Chaîne na biso oyo toriaka kotonga se kotonga chaîne na biso oyo toyaka kobeta masolo se kobeta masolo bandeko nanga kande na yebisaka bino soki eza ya koinda totika einda soki eza ya kobeba tovanda einda ezalaka bongo na système bongo bongo kaka bandeko nanga na ndenge moko ya somo penza mingi na ndenge moko ya somo ya kosakana te. Voilà. Bandeko nanga lelo toye lisusu na affaire toye na makambo ya mama na biso Jolie Kalunga. Na bandi ebele ya batu toyebi mama Jolie Kalunga, ebele ya batu tosepilaka na mangala na ye. Depuis mama Kalunga abandaki ko tourner vraiment ba film, totikala komona ta jour moko te ke no ba congolais bazo complaindre, bazo se plaindre ke o tozo koka kotala film na biso place mama Kalunga azali te. To place mama to koka kotala ba film mama Kalunga place bana bazali totikala koyoka ngo te depuis abanda makambo na ya ba film. Azalaka mutu moko akataka na ye mangala na film me afingaka na ye batu te, asalaka biloko te ke no a respecte batu te ya asalaka penza musala na ye ndenge esengeli asekisa bino a changele bino ba humeur wana penza nde ezalaka ba objectif ya mama na biso Kalunga. Bandeko nanga toyaki kovanda ka boye na kovanda toye komona message moko mama Kalunga ayaki ko lancer eyaki kosala mbutu ya makasi. Mbutu wana eye kosala surtout ke message wana eyaki ko coïncide na makambo mosusu ka ndenge boyebi ye kosala mbutu bato ebele kande boyebi congolais azalaka toujours mutu ba interprétation, congolais azalaka toujours mutu moko ya somo, congolais azalaka toujours mutu azwaka ya koto oyo amemi yango koto oyo azwaka ya kote kuna amemi yango koto kuna. Toyebi ke na minute oyo eza mbutu ya makasi na kote ya Jérémie Chabani. Bato ebele lelo baye ko découvrir ke ndenge eza boye Jérémie Chabani aza mopanzi. Ye apanzaka na ye bato. Jérémie Chabani aza neti mwasi. Boyebi basi eza na basi mosusu ndenge nzambe akela bango musala na bango ezalaka kopanza. Bobali ye na famille na bino aye kopanza famille mobimba basi mosusu bazalaka bongo. Toyebi ke eza na basi mosusu pe ya kokuta famille ya kopanza na metango akokota na famille wana atie batu nyonso bisika moko atie unité na famille. Bandeko nanga tomonaka biso nyonso ba jeton Jérémie abwakilaka baninga. Jérémie Chabani azalaki ki camarade ya makasi na Cardozo. Bakabwana, babebana, lelo o basololaka lisusu te. Azalaki camarade ya Mimi Kabongo, lelo oyo ye na Mimi esimbaka lisusu te. Bazalaki ba camarade na ya Mado. Likoloka ya kotonga oyo azotongaka baninga. Lelo oyo bazalaka lisusu te. Siko vandaka salaka musala na yo azokoka kosala musala na ye te ekomi kaka musala moko ya ba jeton na ba bordure. Yango Karine Yamado ayaki ko répondre ye encore Yamado soki asimbi likambo na maboko na ye bandeko nanga alingaka koyokela mutu te. Alors koya ko répondre oya ayaki ko répondre moto eyaki kopela na réseaux sociaux ba makambo ba secret ebele eyaki nde kobima na dossier wana. Na ndenge tozoloba bongo Jérémie Chabani na Karine Yamado bazosolola lisusu te. Jérémie Chabani na Kevin bazosolola lisusu te. Ye Jérémie akomi na ye komi mona.
vie ezalaka bongo soki nzambe amatisi yo kaka moke eza na bato mosusu bakokaka na bango bénédiction te omona agitation ebandi akomi komimona keno ye aleki bato nyonso me abosani ke na se ya moi tozala na mokili ya nzambe bandeko na nga naboye na nga kokota kuna mpenza makasi makasi nakolinga mpenza natiela bino nano message ya mama na biso Kalunga tolanda message wana e après nakoya kozonga mpona kosala analyse kaka ndenge nayelaki lelo analyse tomeka kosolola tomeka kopanza nteke na ndenge moko ya malamu tolanda la famille et on se retrouve juste après nalobi il paraît boyokanaka te ndenge ekomi na ntango otonga bosangani mpo botonga complexe ojamaele te nalobi il paraît boyokanaka te ndenge ekomi na ntango otonga bosangani mpo botonga complexe ojamaele te nalobi il paraît boyokanaka te ndenge ekomi na ntango otonga bosangani mpo botonga complexe ojamaele te nabandi ebele ya bato touti kolanda ebele ya bato touti koyoka bandeko na nga message ya mama na biso Jolie Kalunga eye kosala moto eyaki kopela ya makasi na réseaux sociaux bato ebele baye balobi te mama Kalunga eza nde jeton azobwakela bakolege na ye bon bandeko na nga tomeka nanu kosolola tozala nanu mpenza bato babilo mosusu nga nalobaka tomeka kozala bahypocrite te soki eza na problème ya koloba a eza toujours malamu toye tolobi a soki eza na situation ya kolobela b eza toujours bien toye tolobi b soki eza na situation ya kolobela c toye tolobi c eza mwa bongo en tout cas nga naomona na nga mabe te na kote ya mama na biso Kalunga mama Kalunga alobi kaka message eza message moko etali kutu makambo ya ba Jérémie te parce que bato ebele bazoloba non mama Kalunga azokotela nde Jérémie pourquoi parce que Jérémie Shabani na ma interview na ye alobaka toujours ke idols na ye ezalaka nde mama Kalunga ya alingaka mpenza akoma na niveau ya mama Kalunga alors na ndenge kaka ya kidols yango wana eye kosala ke Jérémie Shabani mama Kalunga plutôt akomi lelo kokotela Jérémie Shabani bandeko babilo mosusu ifo tolobaka tozala penza ba hypocrite te tozala penza bato te keno yango wana emataki yango wana ekitaki te soki mutu asali mabe ifo kolobaka keno asali mabe soki tolandi bien message penza ya mama Kalunga awa azokotela na ye mutu te mama Kalunga aye kaka kolanse message na ye kaka ndenge mutu nyonso ayaka na message a lancer yango pe de son côté ye pe aye apesika mwa conseil na ndenge bato nyonso bapesaka ba conseil na ba réseaux sociaux aza libre ya kosala mwa video na ye aza libre ya kosala oyo nyonso alingi kosala makambo oyo etali ba collègue na ye na ndenge toyebi mama na biso Kalunga soki eza na conseil akolinga apesa mama Kalunga akokende kovandisa bango apesa bango conseil mama Kalunga ayebi makambo ya théâtre makasi koleka bato ebele oyo bazojouer toyebi ke bato ebele bakoloba mama Kalunga azalaka munoko me aza mama moko azalaka na sagesse ya makasi aza na maturité ya kosakana te aza neti bamama mosusu oyo bazozwama na mopepe nyonso mopepe ye alesimbi ye koto oyo ekei na ye koto oyo akei mama Kalunga aza mutu moko amipesaka premièrement respect ayebi balimiti na ye ayebi ke place oyo nakoki kotelema place oyo nakoki kotelema na nga te eza mwa bongo donc message oyo mama Kalunga apesi eza kaka koloba kaka ndenge bapesaka conseil na bato nyonso ke ntango bato batongaka ezalaka mutu moko kaka te nde atongaka bato batongaka bazalaka toujours mibale misato soki mutu aye kobetela yo lisolo ke mama Kingandi oyebi ke mutu Kingandi abandi otonga yo alobaki boyeboye yebaki mutu wana azoya kopesa yo rapport ye pe atongaki yo ye pe alobaki soki oke kotuna mutu oyo ye azofunda lelo ke atongaki yo mutu wana pe akoya koyebisa yo keno biso nyonso tobandeki kosolola na kombo na yo ezalaka toujours bongo yango dans la vie il faut tozalaka kaka keba bato oyo bazalaka barapporteur bazoya kopesaka barapport ke mutu Kingandi alobaki mutu Kingandi asalaki yebela deja yango keno ndenge eza boye nga pe
mutu wana mpe azoya kopesa nga rapport ye mpe atongaki nga eza bongo. Message oyo eye kaka kocoïncide na makambo oyo ezoleka ya ba Jérémie Shabani na Bayamado. Eza kaka makambo eye kocoïncide. Eza te ke non Mama Kalunga azobwakela ba collègue na ye ba jeton, namoni nanga place ya jeton te, namoni place oyo Mama Kalunga azobwakela baninga ba jeton. Eza kaka coïncidence ya message na ye na makambo oyo ezoleka sur les réseaux sociaux, ezoleka na kati ya ba comédien. Ezosalaka soni, nga na yokaka penza soni koyoka ke mobali azotonga. Kotonga toyebaka na biso ezalaka ya basi parce que basi balobaka. Basi soki bakie bipai balobaka, me mibali soki bakutani bazalaka na bango babeta makambo ba match na bango, babeta makambo ba coupe na bango, yango kaka ezalaka masolo ya mibali. Me eza kokamwa lelo oyo soki oye kokutana na mobali moko ayebi pe kotonga. Ayebi pe ke non ndenge nazokende bongo nakutani na bato tovandela kombo ya mutu kingandi, c'est honte. Yango na ye kopesa bandeko nanga conseil surtout na bandeko oyo bayotalaka biso, bandeko ya mibali, bozala ba comédien, bozala ba musicien, bozala banani, mobali atongaka te. Ekitisaka valeur. Soki mobali azotonga, valeur ekitaka. Valeur penza ekitaka. Kotonga ezalaka ya basi. Je n'encourage même pas que non basi batonga, mais kotonga na ndenge biso toyebeli, kotonga ezalaka ya basi. Yo mobali en tout cas mibatela, mobali atongaka te, mobali atiaka toujours kimia. Soki akuti basi bazotonga makelele mati ekiti, bato bakomi kofingana, bato balingi babunda, mobali akoya akolinga aya kotia kimia. Ezalaka bongo. Yo mobali okoki koya kotonga te. Kotonga kande na uti koyebisa bino ezalaka vraiment ya basi. Basi nde batongaka. Mibali batongaka na bango te. Soki omoni mobali akomi kotonga, botalela mobali wana bien, aza mobali penza te, akoma na ye mwasi. Parce que na ndenge toyebi mibali batongaka na bango te. Kotonga ezalaka nde ya basi. Voilà. Bandeko na biso oyo bayaki kotenir rigueur epai ya mama na biso Kalunga. En tout cas nasengi na bino bolongola na bino mama Kalunga na ba problème oyo, bolongola na bino mama Kalunga na ba situation oyo. Ezaka coïncidence ya message na ye na ndenge alobaki azokotela mutu te pe azobwakela jeton na mutu te. Ezaka ba message oyo ekotaka kaka na ba TikTok, mo message ya muke kaka bato balandi ete ya kabiso parce que mokili oyo ekomi ka mokili moko ya ba makambo, mokili moko ya ba surprise, mokili moko ya ba dossier. Tokomi kaka kolala kolamuka na ba dossier ebele, tokomi kolala kolamuka na ba dossier ya kilikili, tokomi kolala kolamuka na makambo sur makambo. Alors eza toujours et encore malamu mingi en tant que bato toyeba ke no ba makambo mosusu nakoki kosala, makambo mosusu nakoki nanga kosala te. Voilà. Yango ka partage ya muke ka ndenge nayebisaki bino ke non ezaka kosolola moko ya muke, kosolola ya ebele te. Toza na temps kosolola ebele te, eza kaka ya muke oyo tolingaki to partager na bino. S'il vous plaît, soki nano tielaki nga j'aime te, tielanga j'aime. Soki osalaki commentaire na yo te, sala commentaire na yo, partage na yo soki nano salaki te. En tout cas, c'est le moment na osenga na yo salelanga partage mon combat, partage ndeli kambo, partage nde kop na biso na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Suka na biso penza yango bandeko nanga, permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao.